na simane ko Josué za bongo nzela auto outil donc nzela auto outil babenga ngo cité donc sika auto na auto la bino ba Kazamba kuna ba likolo kuna donc cité donc place on a telemi déjà triangle ville donc comme la ville et puis rond-point au bozomona babenga ngo rond-point ya ville base babenga ngo rond-point ya ville base et puis asimananga bozomona bongo isiko ba ndeko bazo kita vers port ya Onatra. Donc voilà, à Suko, tout ça vers entrée à Banque Centrale de Kikuti. Non. Bonjour, bonsoir, très chers internautes de la chaîne YouTube et Abisso Podcast. En tout cas, un grand merci à vous, Internet Nabisso et abonné Nabisso, na confiance à Bozo Abisso. Et puis, n'engé bota la pena ba émission Nabino, ko bana pena e bandeli tisuka et surtout ba commentaire Nabino pende bossa les autres, c'est vraiment que non et bolinga Abisso pena makasi biso pe. Tous les labino ya trop. Quand votre âme, la serviteur Watakin 24 et les lions de la presse congolaise, autrement dit appelé Exode 14-14. Na sima caméra naza bongo na ndeko José Mungu mwana changu listo nzambe na benga kaka ndenge zalaka en tout cas ba internet na biso ne ala bana bino bo continuer toujours ko s'abonner ko partager ko liker et puis ko tala émission bandeli sina suka et ko zala pena ya mala mingi surtout mingi ba commentaire na bino vraiment et ça la biso pena bien car ndenge zalaka voilà ndenge toloba na bino bozomo na bongo ba image toza bongo na province ya Kwilu précisément na Kikuti. Tozana Kikuti na province ya Kwilu Bandundu mais Bandundu bakabola ngo comme ba Maindombe et comme ba Kwango et Kwilu et maintenant toza bongo na province ya Kwilu précisément na Kikuti. Alors place au bozomo na ona telemi oyo babenga ngo rond-point Kazamba. Babenga ngo rond-point Kazamba na sima na bozomo na monument babenga ngo rond-point Kazamba. Alors na loboko na ngai ya mwasi esiko wat bozomo na bongo ba mitu kezo mata ndeko zoko zolanga esiko ba mitu kezo mata na sima ndeko Josué bazo uta bongo Kikuti et puis misusu bazo mata boye ba kende parce que toza na route numéro 1 bazo kende bongo Kinshasa misusu ba suka na ba Kwango misusu ba suka na ba Kenge misusu ba suka pe na ba Maindombe donc na likolo na nga boye esika ndeko Josué telemisi caméra ba mituko ezo kita boye bazo uta bongo Kinshasa bazo uta ba Kwango bazo uta ba Kenge bazo kita siko vers Kikuti. Alors ndeko Josué ko zolanga na sima na wana eza siko wapi Kikuti et continua esiko wapi na Kikuti et continua. Nous sommes sur la route numéro 1 nzela ope kaka yango bakendaka pe ba Chikapa nzela ope yango bakendaka bongo ba Gungu. C'est la même route parce que la route numéro 1 il paraît bakenda kutu ti na est donc nzela est pe bakenda ngo nzela o. Alors la carte kara est découverte na ndenge ya mystique fourmi yango to kitaki bongo awa pour que to la Sabino ville la Kikuti to bandango pena na Kazamba awa na Kazamba na ville eza pena moins distance mais na carte kaka ya boulot parce que biso tozaba na misa na bino et Watakin fait kata baga otiki bino ndenge wana te il faut vraiment to bandango pena bandeli likolo donc pena ça bimika na carte ka makadam na zima mo moto to car na zongi na ngakini donc na ye pena siko na bimi pena na ibandeli na bimi na ibandeli siko to kene molo to koma bongo to laksa bino ville Kikuti comment ville Kikuti ndenge zalaka babiloko ebele bokomo nango à travers ya chaîne mino olinga makasi ya biso podcast. En tout cas bon continuer toujours ko s'abonner ko partager ko zapena malamunge José Mungu oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma voilà awa siko to eza bongo entrée babenga entrée ya grand marché donc grand marché awa na Kikuti. Donc entrée nango ya ngoyo za bongo pe pene ya
ya fédération ya nini ya Palu ndeko juste ko kozolanga image ya papa na biso Kizenga donc Kizenga monument na yangwana donc entrée ba benga ngo entrée ya grand marché. Alors le quoi quand observe na 4 car ya découverte toujours tambola pena et puis toujours quitter la place ça bongo référence parce que ba natif ya Kikuti ba baza bongo ya libanda ya pays ba mona bongo à travers cette découverte na chaîne Nabino bolinga makasi ya biso podcast on s'est référé malamment que au côté pena na vanaka donc ba pangi pena ya Kikuti donc aux entrées à grand marché. Alors, on a un grand marché, alors tu peux taper na kati, tu peux l'axabino, tu peux taper ma solo. Il y a Wenze, on va un bon grand marché à Kikuti. Donc, toujours continuer à toujours parcours na biso, tu l'axabino, ville ya Kikuti, bien n'engeza. Merci. Oyo zabiso na biso, suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso. Lelo ezalelo, don't have to wait till tomorrow. Poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disitu benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebande lipesuka nyoso tosenga ka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima koko kisa nyoso pona ntina nanga ya mutuya yo pesa nga ofeli nzambe tata esengo na nga ya libela moninga na nga ya mutima matoye yo kimiswe moni minga kolobeza te otemeza témoin misale monani. Donc voilà, et ici nous sommes à la cathédrale tous dans la cathédrale cathédrale il y a Saint-François Xavier donc aux amis bon awa na Kikuti donc cathédrale yango yo bozomona kaka ndenge ezalaka donc Saint-François Xavier cathédrale ya Kikuti na quand ka découverte de toujours kita pena to la salut place bongo eza bongo boko ko se référer directement kaka ndenge ezalaka donc voilà toujours continuer toujours chemin na biso net na film merci. Oyo eza biso na biso suka ya makambo eleke bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali me koli forever grateful I'm counting my blessing but when do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli sito benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki na kanisi bola muna yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda. Donc voilà awa tozanzo ex avenue université et oyo koma bongo lelo avenue Kinkesere Meneya muntu azamani Kwamambu qui paie à son âme avenue bozomona oyo eza bongo avenue o bakomisa ngo lelo avenue avenue Kinkesere Meneya ezaki avenue université na kadeka ya icône na bango artiste munene ya mboka na biso Congo et puis mwana mabele awa ya Kikuti yango moni banoma bongo avenue oyo bapesa ngo kombo Kinkesere puis statine bozomona statine yango yo bozomona donc statue ya Kinkesere Meneya bomona ki to betela ki bino pe masolo nango donc batupena ba expliquer ki histoire vraie ya Kinkesere Meneya ba masana bomona ndenge bapesela ki ntwaka balobaki pena avec indusa kaka ndenge zalaka donc Kinkesere Meneya toyebi bongo azalaki bongo artiste munene na mboka na biso Congo et puis partout dans le monde na tie asala pena ba mamebele nge balobaka l'artiste ne meurt jamais tango zoleka pena awa omoni vraiment avenir Kinkesere Meneya omoni pe statue ye wana ozongi vraiment mutu raisonner ba nzembo na ye nzembo nini vraiment so ya Kinkesere Meneya bana pena ko zongisa yo na nzela tamsolo ngosa mabe à travers ya chanson ya Kinkesere Meneya ozongi pena na nzela ka ndenge ezalaka banzembo na ebe bele ezongisa pe mabala banzembo na bele ezongisa pe mabala papa Philippe alnga boya pena mama Rachel tango yaki pena nzembo moko boye ya Kinkesere Meneya azongi vraiment donc tout ça toujours na Kikuti
au avenir na bande sur avenir Kinkesere Meneya ex avenir de l'université parce que unique que avenir oyo ISP ça na avenir oyo kaka ndenge zalaka. Donc voilà, toujours continuer toujours chemin na biso pour que to laksabino ville qui coûte derrière boni bozo mona kaka la chaîne mena makasi me bolinga ya biso podcast. Merci. Yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya sekwelekela kangai give to Caesar what belong to Caesar ya bisolo kumuto pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto eto. Donc voilà, nous sommes toujours sur la route numéro 1 et au bozomona bongo ezabongo Grand Hôtel de Kikuti. Donc responsable nango ezabongo azaki bongo moko ya ministre premier ministre ya mboka na biso Congo na kombo ya Adolphe Muzito. Donc ça là pena bana Kikuti bana mabele en tout cas tolo bozomona bongo babenga ngo Grand Hôtel de Kikuti. Donc Grand Hôtel de Kikuti et puis na loboko na ngai moi sinzelo bozomona ezabongo entrée oye ke bongo tina prison centrale moi to commenter to filmer prison exalté de l'accès nous entrer nango. Donc référence là juste na Grand Hôtel de Kikuti ya mutu na biso papa na biso ya mabele vraiment Kikuti awa na kombo ya Adolphe Muzito ine mutatonga vraiment eloko oyo pour que bana Kikuti bazala bien et puis bapa ya o ba uta pe bongo libanda ya mboka bamona ke na mabele na epe sala molo mo pe na ya kitoko eloko mo pe na kitoko na kombo ya Grand Hôtel de Kikuti. Donc alors tout ça toujours na route numéro 1 on a sabino akebongo ti ba chikapa ba kananga kuna ainsi que na ba gungu et puis zela pe kende pe Angola et qui na ukoki pe comme place wana aux appels karoko ti Angola kaka ndenge za. Donc merci beaucoup na kata ka découverte toujours tambola to laksabino ba place moko référé. Merci. Kolobizate ya biso yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya sondi mapepo ngana. Voilà, cher international maintenant na loboko la ngai ya mwasi ndeko Josué ndinga likolo na basima sima na yo wana ozelanga pena image wala batamoteni bazokita bapatipene bazokita eza bongo ba mituka oyo ezouta bongo Chikapa bazouta bongo Chikapa bazoya siko boy vers ville. Et puis nzela obozomona bongo tozokota siko na kati ya ville pena na kati pena ya ville ya Kikuti parce que touti na ninga ba cité et puis na loboko na ngai ya mobali na simande ko Josué za bongo nzela oyo touti donc nzela oyo touti babenga ngo cité. Donc sika to na oto laksabino ba Kazamba kuna ba likolo kuna donc cité. Donc place on a telemi eza triangle. Donc eza triangle et tozokita siko yo toke no ko laksabino siko ville vraiment na kati pena ya ville te mona kaka ba to découvrir ngana bino babiloko eza na kata ville wana à travers cette chaîne ya biso podcast. D'abord continuer toujours à s'abonner et partager. Toza bongo awa toujours na province ya Kulu précisément na Kikuti. Place on a telemi babenga ngo triangle mais eza ba place moko pe boye ko za pe boye te faut ba bongisa yango pe kotia moi bo peto et ko za pena bien eza place moko pe référé eza parce que eza place moko référé mutako ba kena mundes mpaya ayabi ke place wa telemi place wa telemi babenga ngo bongo triangle. Donc tozokita siko ville. Merci. Yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to wuti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing by when you begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie.
soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso. Donc voilà, awa sikoyo tokomi sikoyo vraiment na ville, donc tokomi na ville et puis rond-point au bozomona babengaka yango rond-point ya ville base, babengaka yango rond-point ya ville base et puis na nsima na nga bozomona bongo esiko api bandeko bazokita vers port ya Onatra et puis na entrée ya hôtel de Kwilu tokokoma wana mpe tokolakisa bino donc awa toza na rond-point ya ville base momoni kaka kena mokili yango ndenge échange mbala moko bapere bato bazokende bamisala et puis bato mpe ya baarticle 15 mpe bango batekaka basala bacope na bango bamoni mpe na cope betaka machine neti kaka kena oza vraiment na grand marché na biso kuna na ville na biso kuna donc voilà awa mpe sikoyo toza bongo na ville ya Kikwiti donc tokoti sikoyo tokota sikoyo malembe tolakisa bino bomoni mpe bamagasin bomoni ntango namona lokola victoire ntango nazomona yango lokola baropo bayolo wana donc toza ne kuna te donc toza mpena awa na province ya Kwilu précisément na Kikwiti donc na Kikwiti bomona rompo oyo na telemi na nsima na nga eza bongo babenga yango ville base donc babenga yango ville base na karte kaka ya découverte na mystique afurimi ozomona Kwilu mpena pardon Kikwiti bazotonga donc bazotonga vraiment eza ville moko eza mokie eza mpena monene makasi te ville ya Kikwiti donc bozomona bazotonga kaka ndenge ezalaka donc voilà na mystique afurumi na karte kaka ya découverte yango bomoni tozokotakota pour que bozala desi te bana Kikwiti bana bandundu bozala vraiment satisfait kitoko yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekondimekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to begin cause eleki mingi likolo na se kolekaba ute bandeli si tobengama balongi always give thanks for the life I'm living ekomi elenge is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokama oluwa give in exchange koma koyebisa ngai liwa ya sondima mpe mpo nga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo nakoma komona kokamwa ebandeli mpe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga. Donc voilà, awa sikoyo toza na vers entrée ya banque centrale de Kikwiti et tokoma mpe wana tolakisa bino mpe banque centrale ya Kikwiti donc omoni ville ya Kikwiti nde yango oyo bozomona ville nde yango oyo ville ya Kikwiti yango oyo toremarke babanke mpe eza mwa mingi babanke pena eza mwa mingi koto wana pena félicitation batembe ezali et puis tozomona mpe ba LS donc LS mpe ezali LS eza nini moko entreprise moko bandia basala awa karte mpe tokosala bango publicité te mais lokola toza mpe ya kotelema penepene yango tozolakisa bino donc bozomona kaka ndenge ezalaka donc voilà awa toza na ville vraiment na kati ya ville na kati ya ville et nous sentir très à l'aise vraiment très à l'aise nous sommes pena basala pena ba cop nous sommes pena monnaie grand maison na ba advance pesa wana next car na Kinshasa donc next car na Kin donc na karte ka découverte ya to kita pena na Kwilu to lakisa bino nini ville ya Kikwiti bomoni ville ya Kikwiti en tout cas na yebi ke kusala pena kitoko makasi na balandi o bazolanda biso vraiment à travers la chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast lotambola tokota partout na carte kaka ya carte kaka ya visibilité na carte kaka ya découverte quoi pour que bozala pena ya kosepela merci. Matoye yoki miso emoni linga kolobeza te otemeza temoi misale monani linga kolobeza te outi mosika esensel tokomi linga kolobeza te ya kolobeza te linga kolobeza te ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow
poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bande disi to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the come is like I'm watching a movie soki na kanisi bola mula yo elekela kangai osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyebisa ngai liwaya so ndima pepo ngana zwa bomo ya sekwele okela kangai give to Caesar what belong to Caesar yebi solo kumuntu pesa na nkolo obimisa ngana mulili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa njoto etonga makamu na koma komona kokamwa ebandeli pesuka nyoso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyoso pona ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai voilà na kata ka découverte na bino ya ville ya Kikwiti alors to kotipe na kati kaka na cessé vraiment vers rivière Kulu et précisément na port ya Onatra donc na kata port ya Onatra donc ndenge bokanisaki ke non Kikwiti eza soki ndenge nini Onatra pe eza na baza pe bana Kikwiti baza pe na port na bango ya Onatra awa na kati kaka ya ville ya Kikwiti donc non loin vraiment na ville na bango donc na ville o ningi toto l'accès bino kaka ba image ndenge zalaka voilà et ndeko josoko solanga na sima ba gris ezali donc ba gris vraiment ya ngwana bozo mona kaka toujours na cadre de découverte. Donc voilà, bah gris vraiment yangwana et puis to comme un peu ko vraiment ba intervention et ya ba sali a vraiment ba sali o ba sala bon awa na kati ya Onatra et o izami bon awa na ville ya Kikwiti. Donc voilà, bino bozo mona ba gris yango donc Onatra ya kati ya Kikwiti awa donc toujours lisu de kola lisu. Donc nega bozo mona kaka na ko sola pena ndeko nanga moi mutuna moya mukie bena olinga pena mingi pena kota pepa chef na kota pena pa chef numéro 1 ya awa donc sola ne vraiment ko za pena mala mingi mbote papa ouais mbote papa mbote comment on comment nga monsieur Paulin moto côté na mystique a fourmi expliquer non batu bala na biso na minute place non tous non bien vraiment donc awa tozana Onatra Kikwiti naza pe énergie ya Onatra Kikwiti awa j'ai que ndande nina j'ai ga uninga ngaboye donc biso par avant Kikwiti po ngapa na kocha musika Onatra donc izeli boso Onatra za gina na mouvement parce que Kikwiti o tongami kaka na port Onatra oya à partir de masuwa ndoya biloko zoya masuwa tout consort mais et ko katana et ya susute par rapport ya nzela commerçant moko ta olingate achablo na masuwa et cela ba emo na nzela par rapport ya remords ne omoni moi bese koti awa masuwa ya kasute paka ba baliniere yaka ba moment mo boye yepe msu yete donc neti awa ata moko yete to aka boye le lendi na sens wa. OK. Merci beaucoup mingi vraiment na côté la paix chef pour babiki no awa na ba rumi la raté na côté la paix chef le quoi na cadre ka ya koleka na sola pena na chef moi histoire muke ya port oyo on a tra ozambo awa na Kikwiti to yoka pena maso nango e ko zala pena bien. Merci on se touche ta oyo ezabiso na biso suka ya makambo eleke bandeli merci ko yo ndetango na biso lelo ezalelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali me kondi me kuli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandi disi to benga mabalongi spectatrice en tout cas né aloba na minoka na 4 cas de découverte et le kola tamboli bongo na ville Kikwiti alors tu peux découvrir que non on attrapé ezalaka na kati ya Kikwiti pour on attrape et office national des transports ezalaka pe awa na Kikwiti bon que toko mekamukie kozwa moi historique nango banda camp et puis ba activité ni ezalaka awa mo ba difficulté toko solango à travers ya numéro 1 Zabungu na robenga bongo chef de bureau awa na port ya Onatra oyozami bongo awa na ville ya Kikwiti Jita. Bonjour chef. Ouais, bonjour monsieur. Comment vous allez? Je suis journaliste, ça va, je vais bien. Merci beaucoup. Balandi Bazola Nabiso Namito Koiko s'est présenté, vous avez mal en mingi. Oui, je me présente au nom de monsieur Penge Ochudi Pierre. Ouais, c'est ça mon nom. Na Onatra oza nani? J'occupe le poste de chef d'agence.
Chef d'agence. Ok, merci beaucoup. Mais que peut koyebisa balandi mingi vraiment et surtout ba o baza bongo libanda ya province ya Kwilu et ko kamwa komona ke on attrape ezalaka awa na province ya Kwilu précisément na ville ya Kikuti. Alors liso nango mingi ko zapena malo mingi pa à travers yo mon chef. Bon pour ya Kikuti pour na bandila pour ya Kikuti eza port oyo yango nde boti ville ya Kikwit. Parce qu'auparavant quand bakolon bakomi na mboka oyo basalaki ba plantation ya ba palmier donc ba nzete ya mbila balonaki yango na ngambo kuna j'espère bokomona yango. Alors besoin ezalaki ndenge nini bako évacuer yango vers Kinshasa. Alors na ntango wana nzela ya makolo ezalaki te nde bazwaki likanisi ya kosala port po bameka mpe koévacue baproduit na bango nyonso tu entre autres bapelz toza na bahuilerie mosusu ezalaki awa toza mpe na bausine na basavonnerie mosusu ezalaki awa baproduit na bango nyonso tu il fallait et atteindre Léopoldville à l'époque. Yango moni bazwaki likanisi ya créer port oyo. Alors comme babandaki kozwa biloko awa ezokende Kinshasa ezalaki aussi inverse biloko ezouta Kinshasa ezoya na kati ya Kikwit. Donc moni bandako oyo nyonso to moni en étage ebotamaki ba boutique nyonso to ya minene oyo moni kuna nde ebotamaki. C'est grâce ya port oyo nde biloko wana nyonso tu ebandaki ko transiter. Mais malheureusement, juste après Bacolon, ça s'est maintenu et puis maintenant, tout comme dans une situation où convoi, bateau et Yakalisusu vraiment monter. Yakalisusu parce que ça fait plus de 20 ans, 20 ou 10 ans déjà, bateau et comme Yakalisusu, oui, bandako yana biloko awa. La plupart il y a bateau belé comment préférer ça et la voie routière donc voie à mabélé on a rapidité aussi parce que ils estiment train comme les OYAT et délai belé et puis non train mais Massoua oui comme Massoua et OYAT comme ils préférer évacuer babilo na bango par route donc il y a un moni compagnie on a il y a transport et botami belé. Mais à l'époque, ça se faisait par voie d'eau. Donc, le cas par Onatra et c'est Onatra qui a assuré le transport de tous ces biens-là. Mais dommage, tout ça, ce sont vraiment mingité où ils vont permettre de se faire ming tikala côté à fleuve, côté à Kassai, ils ont vraiment le sous-souté. Maintenant, le rôle de Massou et Yaka sous-souté. Évolution ya port na biso zo kende ndenge. Bon, comme Bamassou et Yaka sous-souté, avant tout ça qui n'a difficulté parce que port et bandaki ofanda vraiment sans activité. Alors on a jugé bon il y a solliciter quand même privé. O ba yaka na ba balinière na bango ba engin o eza en bois. Bangonde bakoma petit à petit koya ko pesa biso moi makasi na kotikela biso moi ba biloko. La plupart eza ba produits bon pas la plupart bayaka souvent kotikela biso ba produits agricoles. Neti bokomona yango neti ba fufu neti soki ba période ya masangu ezali ba période ya bayaka na ba masangu moi ba mafuta rare parce que yango ebimelaka par voie routière. Oui. Et puis donc voilà awa mingi activité zaraka ba balinière les yaka mingi ko accoster awa depuis 10 ans. Il y a un yaka ko accoster par semaine on a deux balinières moko et décharger ba foufou ba tréposer 2-3 jours après ba mimi biloko na bango et c'est saisonnière hein. Il y a produits agricoles ils par saison. Oui. Donc voilà un peu l'activité ndenge le cacao.
Ok, merci beaucoup. Maintenant, dépôt miner les alliés. Ouais, tous on a 2 entrepôts. À l'époque, ils avaient qui entrepôt où ils bandaient qui yamba biloko, hein. Import na entrepôt où ils bandaient qui bimsa biloko, export. Donc, tous on a 2 grands entrepôts. Tous on a 2 grues. Jusque là, ils sont en panne et ça fait un temps et ça l'a sous-souté. Mais on va voir comment est-ce que d'ici là, dans ma cas, il y a des jeunes il y a Sikaro à Komi Oyo, on va vraiment déterminé à relancer au Natra. Je cite M. Martin Lukusa Panou. Donc, Aza Moutoumoko Oyo, Aza vraiment, on a souci vraiment et entreprise Oyo et Mata. J'espère avec lui, on aura quand même le temps à réparer moi babiloko na élévateur moko za on a payé zo sala te bandana ya na kutango sala raté alors total ndenge nini to ko arranger donc voilà un peu et mina ba difficulté nini okutana na na port ya on a très na kikutia bon difficulté yango wana presque on a autre ba difficulté ça que comme on a organisé sous ba convoité donc ba massou ezoya le sous-souté parce que biso activité na biso principale les am massouat donc massou ezoya ezo ki sabilo et puis ezo memaper biloko vers Kinshasa ezo permettre biso tout ça la mo ba recette mo ka bien bon lokola bango massou ezoya le sous-souté to komi ko recourir na mo ba biloko amike ba balinière ya mike ezoya awa donc difficulté biso eza yango wana donc recette o ibana ko kota ezo kota le sous-souté. Alors, deuxième difficulté, il y a pareil, surtout ils sont anéantis, ils sont presque en panne, tu vois. Alors, moyen manutention, ça vraiment rapidement, ils ont été. Et puis, moyen de bénéficier de la taxe de manutention, ils ont été. Donc, la plupart, ça, il y a un entreposage, il y a un bombissi, il y a un bombissi biloko, 2-3 jours, et puis il y a l'oukimutuka. Donc voilà un peu la difficulté tout ça. Et puis il y a port Nabiso, clôture surtout donc il faut tout clôturer parce que bateau bazokota de partout. Donc on n'a pas de contrôle, il y a bateau bazokota. Et puis il y a difficulté tout ça. Donc ça ne permet pas à bien fonctionner quoi. Vu que l'entreprise, l'activité, ça vraiment des capacité. Donc voilà. Maintenant, pareil, tout le monde ingénieur de balancer déjà l'image. Pareil, tout le monde ils ont déjà combien des années? En tout cas, moi je suis ça fait, depuis 2 ans. Donc ça vraiment avant, ça peut prendre dans des dizaines d'années. Ouais, ça immobile. Et maintenant, ta déclaration, elle a raté pour la oui, tout ça là, bah, déclaration, bah, rapport, il y a, bah, auditeur, bah, il y a, bah, ça là, bah, enquête, na bango. C'est maintenant, il y a, bah, condamné, bah, qu'on soit, bah, décision. Nous, à notre niveau, tout ça, na capacité, on a, tout ça, on n'est pas compétent. Il y a, qu'on soit, bah, décision, on a, il y a, les compétences, na bisoté, en fait. Donc, toujours là, bakondi, na sur batanga kayango, moko baibi au moment nini opportun, bako trouver la solution pour nous. Mais pour l'instant, on se contacte de ce qu'on a. Et na lokola l'otiliki parce que okuta l'otiliki té dans l'otiliki ça l'a raté awa na filiale Kikuti et maintenant vous sentez nini. Bon, quand on n'a pas ce qu'on aime, on utilise ce qu'on a. Ce qui est athée, tout ça là impossible. Mais on se démerde s'il faut faire des rapports. Tout le place où groupe ezali, tout s'alimenter, tout ça le rapport na biso, tout charger le téléphone, tout charger la machine, vous pouvez permettre biso, tout ça là autre ça là. Et puis voilà. Donc il y a des alaka. Mais on ne peut rien faire parce que le courant est athée. Après, il y a un groupe athée. Donc voilà. Donc, on a très athée. Athée, groupe Ekoufaki. Ekoufa déjà, ça fait plus de 20 ans. Et ça,
Wow. Alors on a même yango pesa parmi les difficultés parce que na butu à principe ba garde il faut pas l'éclairer pour pas qu'on on a de loin. Ouais. Bon, comme lumière exatée, tout ça là ba torche ba braqueur oui qu'on permettre par quand même ba mon un peu plus loin. Donc voilà un peu. OK. Merci beaucoup état que chef. Ozo penser nini ya sika na port en train. En tout cas, la première des choses ils ont un élévateur na biso izoya déjà ils ont un là et commis déjà à niveau à Bandundu. Avec arrivée à Angewana, j'espère que ça va encore améliorer notre façon de travailler, ça va accélérer un peu la manutention. Nous visons aussi clôturer notre agence pour et permettre surtout un contrôle. Il y a bateau bazokotana bateau bazobima afin que tout bénéficie. Au moni même na Kinshasa avokota il faut foutre ticket. Oui. Pour bazana contrôle ya bateau bazokota. Mais awa moyen ya kufuta ticket zate pour mutazokota de partout. Partout ils en a bateau, partout ils en a ba vide donc mon souci est à wana et puis ko éclairer port parce que port biloko batu tang bazobomba badongolo miso pe baza wana bazotala donc barozela so ba moni komi onimba moi muke bango bayi alors pour kopekisa bango il faut kocha lumière pour ataza na musika omoni ke mutu ye wana na musika et puis ozui ba disposition donc voilà un peu ba nini et puis tout ça ba difficulté à batol. Il y a quelques tôles où baby déjà au moni ils ont entrepôt à Kala. Donc depuis Belge batol on a ba nité alors on va voir de quels moyens tout soleil déjà na ba conduit baza déjà na ba rapport. Donc toujours c'est la bango karaba pe sabiso aval et puis on va remplacer ces tôles là. Et puis il y a des moments où kuil o moni wana itomboka makasi. Soko moni na bureau ozomona ba trace ezali. Et ça inondation ba trace à inondation donc mai pena kota et kotaka et comme ratina niveau ya genou ya caméraman na biso tout monde ba trace aux mona on a ba ligne on a ça peinture té ça ba trace ya mai oitika donc surtout comme novembre décembre janvier février avril en tout cas qui maka awa cause pe ba dégâts déjà oui ba dégâts ezalaka ya moni ba mur ekoya hein ba mur ekoya perte morte non mort d'homme d'été parce que ça prévient donc il y a kambala mon côté il y a ka progressif on sait voir que inondation comme il y a et à ce temps-là on prend des dispositions donc tout ça rappelle na ba client o ya ça na biloko na na moment na a mais qu'un peu ko évacuer ba biloko. Malheureusement yebi batunyo surtout ba avertité au monde a biloko mususu et joara moi mai mais to trouvera toujours ba compromis na bateau donc voilà un peu la difficulté et dans les jours à venir ça là déjà rapport na ba conduit. J'espère que tokotonga lisusu hangar moko ya munene na sima kuna comme ça likolo ma ekomakate bakoki kotongela biso hangar kuna ou soit bakoautoriser biso totonga hangar kuna mpona soki tokomi na période wana baclient na biso bakendaka ailleurs te to maintenir toujours clientèle na biso parce qu'à partir ya baévénement wana baclient mpe bakoma kobanga omona bake kose fidéliser voilà quoi soki baautoriser biso tosala hangar wana ekozala malamu mingi parce que il faut permettre de fidéliser les clients na biso au lieu que bakende ailleurs bakozala toujours wana bakobomba biloko wana ti jusqu'à ce que il y aura autobenga ngo décru qui ma ekokita allez wana ndesko tozongele ba activité na biso normal yango wana vraiment ba difficulté na ba projet na biso tozana ngo na avenir yango wana. OK. Merci beaucoup chef yango na vraiment ba projet et puis na ba difficulté nini oyo baza na na port ya onatra en tout cas chef a aussi pena ko expliquer alors kolandela vraiment et kozala pena malamu parce que ville qui kwiti et ba biloko belé tozo mona bongo tonga bongo na ville awa à travers eza bongo grâce ya
Onatra, donc port ya Onatra, où il y a un sali vraiment. Ville ya Kikuti, on y va te belé, va tongi, bani et tout là. Alors ils ont vraiment là au moins à négliger. Il faut qu'on récozong à l'issue sur qu'on l'a déjà pareil. Oh ils ont bon on a encore ça et puis côté là on kozong ça peut groupe électrogène peine ya munene parce que on a Kikuti ah courant exaté. Alors que malé mais courir goya mais en attendant il faut que ça la peine ba bloc on a pour que bazong vraiment na stabilité il y a makambo belé et qu'on a pena ya malamingi. Merci na carte ka ya découverte ya monto côté pe sur na carte ya port ya Onatra ils ont bon awa na Kikuti ville pour tout l'axabino et ça les pena malamingi. Merci beaucoup on se touche juste après. Merci. Yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko yo ndetango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela yangoyo oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki bandeli mesiko oyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow poto kende liboso tia kondima likolo na nyoso po mosika to uti nini te to moni na nyoso to sali mekondi mekoli forever grateful I'm counting my blessing my way to a begin cause eleki mingi likolo na seko lekaba ute bandeli si to benga mabalongi always give thanks for the life I'm living the coming is like I'm watching a movie soki nakanisi bolamu na yo elekelaka ngai osali ya kokamo oduwa given exchange koma koyembisa ngai liwaya so ndima pepe onga nazwa bomo ya seko elekelaka ngai give to Caesar what belong to Caesar yebiso lokumu topesa na nkolo obimisa nga na molili opesa lilobo epelisa mwinda okomisa nzoto etonga makambo na koma komona kokamwa ebandeli pe suka nyonso tosengaka esi osala bokitano ya bala ya mabana bilaka na ndima kokokisa nyonso mpo na ntina nanga ya motuya yo pesanga oferi nzambe tata esengo na ngai ya libela moninga na ngai voilà donc on est là binora na carte ya découverte toujours tambola vraiment totambola pena to meki kokota pena na ville ya Kikuti Mobimba et puis to découvrir ma mebele ndenge na bana binora toujours lisu likola lisu TV za radio te et awa sko bozomona na place na avenue du plateau donc avenue du plateau na commune ya Lokole là et siko wapi na ko baloko ma campagne na bango donc ma campagne na bango et siko wapi toza pe ya loger donc au bozomona bongo ndenge ndeko je sois ozwa ko banda ba poteau oyo ya panneau ti liboso kuna eza bongo résidence ya mort donc résidence ya mort et tu es mort à ça la mebele donc résidence na yango yo résidence ya mort na kati kuna eza na ba guest alors moi to kota na kati kuna ya temina to laxi bino ka libanda nango donc nous sommes sur l'avenue Plateau donc tout dans l'avenue Plateau donc bino bozomo on eza ko ma campagne on eza pena calme eza moins calme bon campagne pour na voix donc finalement ba poussière ya nzela kaka lokwa to tambola trop na ba moto donc bo teninga rigueur te quoi donc on attaquer 24 na bino yeyo donc voilà tout dans l'avenue Plateau donc o ya avenue Plateau et quoi ma campagne na bango gombe na bango ba kitambo na bango donc voilà pena calme et si quoi pipé ça quartier ba konzi ba vandaka sika ba konzi ba vandaka gouverneur donc maire de la ville et azana avenue oyo et puis qui encore ba recteur ya iniki azana avenue oyo et puis ba autorité belé il y a des colonels les généraux et sont ici vraiment donc bozomona wana et ça bongo guest ya mort ya mulai ya kosakana kutu et ça la pe bana Kikuti pour que ba se retrouver ba ko ba za la pe na mwa kati wana ko kota pe o melimo lo mo ya malili mo lo mo pe na bien kaka ndenge zala ne ba bino ka toujours lisu likola lisu et TV za
Radio T. Merci. Ya biso yango oyo eza biso na biso suka ya makambo eleki ebandeli me sikoyo nde ntango na biso lelo eza lelo don't have to wait till tomorrow po tokende liboso tia kondima likolo na nyonso po mosika towuti nini te tomoni na nyonso tosali mekoli forever grateful I'm counting my blessing by way do I begin cause eleki mingi likolo na se koleka ba ute bandeli si tobenga donc voilà cher internet de chaîne YouTube ya biso podcast en tout cas un grand merci à vous ne aloba na bino kaka na yebi ke bozali vraiment nombreux ya kolanda bongo découverte ya ville Kikwiti donc ville Kikwiti avec un parti na idéologie en tout cas tamboli vraiment mon pe na mystique a fourmi to mekipe muke ko kota vrai parce que presse musane fo ki songi na nenga faute donc to koti pe na kata onatra to l'accès bino pe pour onatra aux bongo na ville Kikwiti awa bon mon sali pe na un parti na idéologique en nenga zalaka en tout cas quant à moi votre humble serviteur Watakin Fakate, le lion de la presse congolaise, donc je vous remercie, ainsi que à mon caméraman José Mungu, donc Lisson Nzambe, moi na Tchang na Bengaraye, et puis na bon pour balancer ba image ka na ngezalaka et puis pour na kabona kaka na lingana pesa sur moi elengi donc awa naza na meki muke su ko zonga moi sima et toza bongo toujours na avenue Kinkesere Menea, donc avenue Kinkesere Menea, ex avenue d'université. Et pourquoi appelle ça comme avenue à université? Parce que de côté là vraiment bon mon a bon ingénieur de nazo balancer ba image et toza bon na USP et toza na EZO et toza pe na Inikik oh bon mon bon toza bon découverte à Inikik et bon mon ezara bon avenue d'université alors oh le comment bon nommé avenue Kinkesere Menea en tout cas c'est pendant que to makasi besoin ba image au ingénieur de nazo balancer donc voilà pour nga vraiment mingi nga na bino to kaboni vraiment awa donc na olinga vraiment na zala ingrate na pesa pena ba big salutation na le trio d'enfer donc le trio d'enfer un grand merci à vous ainsi que à notre maman donc ba prière pena l'équipe belé na bi ko tazali ba lo sambo belé maman na biso Laura Chou donc maman Laura Chou ya bon na beauté 10 000 maman na London City na mère boss maman Laura Chou de pas botamana à sali sous-monté $100 c'est quoi euro c'est quoi ça comme à 18h45 les cas na Western Union que nous livre sterling et vous appelez malam minga grand prêtre mère et maman Laura Chou donc un grand merci à vous et pourquoi aussi à remercier mon vieux Charlie Wayingu donc mon vieux Charlie Wayingu depuis Canada et à maman Coco Machasima 001 pourquoi aussi à remercier mon vieux Ben Mbale le Gaulois et Stati États-Unis d'Amérique. Papa Simon Fouaka, il y a maman Cécile donc depuis Paris, Stati à Paris et papa Simon Fouaka, il y a maman Cécile, sans oublier aussi mon vieux Trésor Lutonadio, l'homme à 500 000 valises à Bilaman à Paris wana. Donc il y a Pena Kangama Solo, maître Chango. En tout cas un grand merci à vous, famille Kandolo Mobimba. Et pourquoi pas ça remercier mes bébés chéris, la Joanne Dombele ainsi que Tressan Dombele. Et Julia Longo donc Yaya Baleki en tout cas un grand merci sans oublier aussi donc la mère de mes enfants Suzy oh ma famille oh maman Bimba na lela bino ya trop kaka ndenge zalaka na carte kaka ya article 15 kota bima ya bomoni bongo to kitaki bongo na province ya Kwilu précisément na Kikwiti donc to vana ipena to pesi makambu kaka ndenge zalaka en tout cas ba internet na biso beaucoup toujours ko s'abonner ko partager ko liker ko aimer et ko zapena toza na page Facebook toza na Instagram et ce qui aussi chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast toza kaka wana te pona ba découverte mais ça chaîne mo pe ya action donc sungaka bongo ba orphelin ba mama veuve car ndenge zala ko sala pena ba makambu ba numéro za wana plus 44 benga bon moko ya ba coordonnées biso et puis plus 44 kuna London City pe gozape et ba paya kaka pardon et ba boss na biso kuna pona kosola pena pona ko pesa ka ba indusa et vous appelez pe bato pe bazo contribuer comme ba conseil ba prière na chaîne na bino bolinga makasi ya biso podcast un grand merci à vous ba partenaire na biso kitoko pena kaka ndenge zalaka pona lelo Watakin 24 tambolaki bongo na ville Kikwiti kolakisa bino ville Kikwiti bomoni bino moko esali bino pena kitoko makasi na olinga kaka sete pena nde na betaka mingi siko lokola na province yana zo ba pena bana Kikwiti o baza bongo libanda donc opération bongisa ville na yo et vous appelez malamu mingi tala ba veni tala ba kati tala koto uta et vous appelez bien makasi tokutani na numéro koya
grateful, I'm counting my blessing. But where do I begin? Cause the leki mingi. Ikolo na seko lekaba. Ute bande di sito benga mabalongi. Always give thanks for the life I'm living. The coming is like I'm watching a movie. Soki na kanisi bola muna yo eleki la kangai. Osali ya kokamo oduwa give in exchange koma koyemisa ngai. Liwaya sondi mapepo ngana zwa bomo ya seko eleki la kangai. Give to Caesar what belong to Caesar. Yebi solo kumuto pesa na nkolo. Obimisa ngana mulili opesa lilo.